ba 4 des akandembe tout pour moi 4 est comme ba na ngao na balaki abande okokangote abande osuka kana moko ouais qui ko loba na epota mususa ko décourager aka mutu peut-être ko sale mabe na bande ko bomba ngamo mna sala ki na séduit petit frère na epo abima na parce que papa bande ko satisfaire ngaki to comme ko coucher ensemble to bande otina ba salon tina mbeto oyo biso mbale moi sino bala bala ngai to me maman na hôpital ba makila mwana komusa nze kokonda tina yo perdre mwana oyo ya liboso donc na suki à hôpital famille yo vandisanga na ku de makambo na ko nzambe ka toucher mutema na ngai pasi vraiment ça fait mal famille yo vandisanga batuninga na wangana ki ko na wangana ki abina photo sala biki bikila wana famille mobali po aza balubati basali bikila na bonga moyena yeba izati Pourquoi nous avons supporté ça y est, et qu'on déranger matal naïe. Si qu'on a dérangé matal naïe, na minutes on est en vite. Yo préféré ni. En plus tant obi manale ki mobali na yo. Na kati ya mbeto na bino. Mama li conjugal les ara sacré. Imaginez au sangisi bo soto ndenge famille bali omina yaya omina li excusez-moi c'est que yo tala ba film pornographique. Centre hospitalier Mosono, là où chaque vie compte. Quand la santé devient une priorité, on en revient toujours. Le centre hospitalier Mosono. Situé au cœur de la communauté, le centre hospitalier Mosono vous propose des soins de qualité, un personnel compétent et une attention humaine à chaque étape de votre traitement. Nous offrons plusieurs services, notamment consultation, urgence, maternité, pédiatrie, analyse médicale, imagerie, sénioscopie ainsi que endoscopie. Tout est réuni pour votre bien-être et celui de votre famille. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des équipements modernes et un engagement sincère. Redonner la santé. Adresse Avenue Centrale numéro D, quartier Kaouka entre l'école de navigation et l'église Sainte-Marie Goretti dans la commune de Kalamo à Kinshasa en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne Chimiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci de la confiance ainsi que la fidélité au Sarabiso à chaque instant, à chaque moment. Il y a le meilleur de chaîne où ils ont Chimiso Télévision. Merci Nayo, nous aura temps, il y a Rolando émission. Lorsque Bravo Jésus Koti, c'est grâce à Dieu Koti, Police des Stars, ainsi que Derrière le Masque. Bande Kobalandi, Tozoa Miso sur le lot na émission où ils allaient Derrière le Masque. Émission Derrière le Masque, eza émission oyo ezo édifier biso au tel point et comme même pour na biso te pour na yo pozota la biso le rôle l'église au milieu du village ezo sala ke to koma na boyebi ezo sala ke to koma na sagesse ya koyeba lo ndenge ya ko gérer les kambo peut-être musu les kambo moko komi awa to miko pesi la monde ko solution et bino pe les kambo wana etungisaka bino à travers cette émission oser édifier à travers cette émission et permettre yo otika mabe otambola na sainteté à travers cette émission et pesio considération place oyo batu bande ko considérer parce que émission et aider yo et memelio changement total na kata vie. Merci à l'équipe technique qui est chez Biso Télévision, merci à Papa Dinesh Mosolo, merci à Jacques Milambo, merci à Papa Israël Monzo, merci à Ingénieur Guy, merci aussi à Papa Ben pour la design. Merci Penayo, aux Alranayo wana à chaque moment, ce que Monsieur Koti se manifestaka na pouce j'aime nayo, na commentaire, na remarque
au tel point que avancement ya chaîne oyo et tout moment parce que tout ça la musala pour na biso moroté tout ça la ngo pour na ko édifier mission onzamba tindi biso nyonso aller na mokili mobimba pour na ko évangéliser alors biso pe tokendaka pour na ko évangéliser pour que mutu nyonso ayeba ko servir nzambe parce que na Bible lobi na biso bien le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vérité, pourquoi adorer les Nzambe, et ça le moment où yo conduite na yo eza bien. Tous en a une dent où y a yé koloka biso pour que tu puisses solution. Et souvent dans le bara, ce n'est pas moi papa Elini n'a pas sa solution, c'est pas ainsi que papa Chic ou papa Thomas ou papa Eric de topé sa solution, mais c'est Dieu qui est à travers nous de aida kabiso pour na repé sa solution na problème onde kwa ina à travers nzambe o tozali na cette chaîne na ko aider biso pour na ko sunga ko aider ndeko par rapport ya problème oyo aina na kati na biso maman na pesi bino mbote bonjour papa to sepeli ko yamba bino susu ngape na sepeli comment na bino susu d'accord maman avant ko banda émission to kanga misto sambela Seigneur, nous te disons encore merci 1 million de fois. Rien n'est hasard devant ta face. Yoza na monopole, na capacité, ya komona fourmi ya mundu, na seli banga mundu, même na katama ya mundu. Ça veut dire que émission lelo, yo yebaki jour oyo. Émission ndenge kolekila, même bilamba tolati, yo yebaki. Alors, na sengi, ezala ngaite, ezala yondo pe sa solution. Sauf que le moment où Jésus, lorsque batu ba telemaki pour na liwa ya Lazare c'est quoi? Alors baki na makasi na ye oui batu babi ya salara déjà bikamu masengaki à travers bino Lazare c'est quoi pe et ça complaki ngape na sengi ezala ngate na pe sa solution mais ezala bino nde bozala na kati na ngai pour que solution pe sama banda na biso lokola alpha pe suka na biso lokola omega nyonso ko benga lokola distraction na kati ya émission eza ni l'essence de fait par le nom puissant de Jésus de tolobi amen amen maman oui papa tous en abino et problème mini sali que bozala biso et longo lelo na émission derrière le masque problème vraiment minga awa na problème très sérieux vraiment makasi donc concernant liwa ya mobile na ngai s'il vous plaît ko matia mon voix parce que nazo ko mona si ilo minga awa eza concernant liwa ya mobile na ngai mobile na ndenga kufaki auto perdre so mwana moka mobali moko susu aza gravement à un hôpital à maladie ilo meminga penza mwana na pa basala nzambe pour abinyo sona nzambe zora solution pour na moni sona bio mek na betela ngo mutu ta mususu na ko se retrouver na prison to bako kanganga to bako betanga pe to bako sala nga mabe mais c'est na pa nzambe ne bike bo me ko pesa nga na solution ilo meminga a yangwana d'accord et là mimi parce que mobile na ya utokufa et c'est que moi na ya liboso kufaki ou ami balaza malade parce que elo oni ne sali que au perdre mobile ainsi que moi problème ngonde to ni to yeba pour to pesa solution za nini bon problème est nazala na mobile to ndo vivre na mobile ti nzamba yo sala grâce na okutana mobile nga utokufa aki pasteur mosala nzambe donc pour de temps nazali na ex nanga donc bengi ex po za ex nanga donc za kina ex nanga par rapport nde tozalaki na ye côté sexe côté ya sexe ezaki makamu susu na papa ndenge na ekobala pasteur pour pasteur abala kinga donc na pe mwasi waza reconnu même tina l'état ba yeba ngai côté pena ya mbeto ezalaki moi problème alors na bombaki mingi ya ko sala ke papa pena bande ko satisfaire nga penza ndenge mwasi alingaka te na mbeto de mwasi se sentir azala à l'aise pour ali bosso déjà ex nanga mesanisa kinga dia na makamu susu tana yo bala e koma kisusu makamu susu eloko dia so mesa nango soko bi okende sukdo e comme ba problème nga na e ex na mesanisa ko na ba position différemment mesa na boya otanga po eza télé et comme ça l'espoir ya ko expliquer biso na parabole pour te balolingi ya solution parce que tango ba bongo emsunga pe na confronter mais balolingi ya pesa solution te na problème ex to bozala kinai boane ko vivre ndenge na amour boane ko satisfaire na moyen nini abande ko satisfaire na moyen tout tondo za nita musondo betanga ba 4 des akande mbetu pour
moi 4 est-ce que ba na nga ona balaki abande okokango te abande osuka ka na moko abande osuka ka na moko lokona na boyaki ko loba na epota mususa ko décourager ata mutu peut-être ko sale mabe na bande ko bomba na bande ko bomba ti petit frère na ye aye vacances pa na biso aye ko va na biso ndako moko ngamo mna sala ki na séduit petit frère na ye po abima na po parce que papa bande ko satisfaire ngati ngam na sala kina bimana na leki na ye na komi ko bimana leki to ngam na provoquer leki ya mobali na yo leki ya mobali na ngai boko mo coucher na ensemble to komi ko coucher na ensemble vas-y to komi ko coucher na ensemble to bande otina ba salon tina mbeto o ya biso mbale moi sino bala bala ngai oui mbeto na yo libala o babali olali na leki ya mobali na yo azaki leki na ye ya libanda to leki na ye pe propre lundi. Ok. Les qui n'est pas propre lundi. Donc na qui peut se sentir à l'aise et pas les qui n'aille. Donc na se sentir pena yende mtakoki se pena o ngana bando luka. O ngana to comme pe ko zadi yesi mobile nga bimi na to tiki na biso na ye to continuer bolingo. Mais e bande moi na nga liboso o ba papa moya papa ba na nga za muluba. Ba chiba una bango wana ba lubi kato aluba susi mabali yo. Ndezalaka nakomi ko mwana nakomi kobela wa liboso wana akomi kobela pamba kobela penza to mema mwana hôpital bamakila mwana komusanza kokonda tina yo pede mwana oyo ya liboso makila sila kitoke na hôpital leta ba rapidité bazwa makila ba yozongise mwana kufaki bon famille ombali pene sepelaki na kokufa ya mwana na liboso te bavandisa yenga batune ngai soki nazo sala mabolingo quelque part na wanganaki kawangana kawana bon amoni peut-être kawangana on eza nango normal na lobi vérité nzoka ngamo na yebaki vérité ezaki kati na ngai ti wa mibale so akomi suko na micho na bakutu ana hôpital gravement na hôpital ti na yedi boso na bino pour na zo solution ana hôpital donc na suki ana hôpital famille yo vandisanga na ku de makambo na ko nzambe ka toucher mutema na ngai pasi vraiment ça fait mal famille yetu ninga na wangani ok fana nzime ntango sungo za peut-être ba ngaba loba na bango me ba ngaba délivrer ta musumu ba na ngai innocent ya kufi innocent mobo ayebi ne lote donc nga abandi ko bandi mutali boso a vivre na vie ezalaki ngai ayeba ki pe basité mais na trahir avec ça fait mal ngomoni nga message toujours koloba avant de faire quelque chose il faut zambasu et ko s'attacher na nzambe pour na koyeba kozwa solution na problème peut-être oyo et komelio na moment wana maman alors avant to ngana ya na banda ko luka moya koyeba ko pesa solution il faut osa l'effort ya aussi c'est la biso problème nyonso parce que na koloba ndambo bongo na ozali musu na idée te ya kokoma na problème na ekomaki lorsque yo salaki mwana na yo liboso akufi nde famille mobile balobaki songi mwana liboso tanga akufaki famille mobile bavandisaki ngai po bayiki mwana bango ngande mwasi liboso bayebi mpona mwana bango baza pena mutu mwa azaki mobula basi te bavandisaki ngai batune ngai nalobi no nayebi elo te nawanganaki ntango nawangani malade bati epa papa na bango mpo balingi nde ntango wa liboso wana kufi ya mibale abandi fièvre na miso toba kutana na hôpital gravement mais nzambe osa grâce à opema azani donc santé kaka ezo déranger famille yo vandisanga batuninga na wanganaki kowanganaki abina foto sala bikilakila wana famille mobile po baza balubati basali bikilakila na bango moye nayeba eza te bango koya na bango ezaki
basa bikile kila pesa nini ezwanga so na yebi likambu peut-être mimi mangana liwa to mabeye la ngai taba ke basali bikile kila na bango lokola nga na za ya famille na bango te ezwi pona mwana ba moko etombe na mwana ba ono so basala ki pona nga bazi bayelanga bilo mobo c'est ndunda balamba entre bilo mobo ka bayelanga bunana ndako ya pana ngai na olia nyoso na mwana ndako na ngai to bayena ngona liaki kolia na lia wana les jours wana bana nga banda maladie bana nga banda maladie ne so maladie ya makasi tanga bandi maladie makasi toke hôpital ça ne va pas hôpital bazongi si biso ndako bazongi sa biso ndako. OK. Hôpital ba maladie ça ne va pas ici mbate bokene kana ndako azokufa bozongi se kana ndako zo tozwaka tozongi saka ina ndako petit fois ndetanga moni somo wana aseli ni akimi akei atikinga na papa bana nga nazalaki wana soigno surtout poza mbalo abalaki ngai nasalaki nyonso esenga menzambe azoyeka molimo na ye akufi siko aza na hôpital na mitune toloba no boye aza grave donc moko kana tikene lisu moko na tikene na vie wana na pede mwana na pede mobali donc moko na tikali ne kaka ye wana na hôpital yango na mona kobomba na boyi ona tikali na ye moko na kufa na bina lukata basala nzambe ta mususu na kene ngona niveau famille na bango bakoko betanga mabanga ta mususu komemanga na liwa to bakosala nga mabe yango na zoki solution na yana awa na mona ndebe émission le kaka na s'intéressa na ngo pe na bité lokwa kuna solution ezana bango na nzambe tsana ikena kuna ta mususu na kozo solution ele meminga penza yango wana na tsikilika na mwana moko ya ye wana kana tikali na ye mobala kufi mwana kufi mobala ngona tselaki ona na bomeli bana nga tanga yoki somo wana akimi na atiki ngombo na zaka ngamoko mwana na hôpital na tiki kuna hôpital bakisi musuna otambo na uta na saki pona mwana la kisango boyezate de ordonnance le bikuno ordonnance na moni ke na suki ta mususu na lobi vérité ta mususu nzamba akoyokelanga mawatikilanga ta ona tikali na ye bana na botaka na vika bango mibale na pede moko na pede na mobali siko moko so atike no pite na garder kaka secret na pona nga moko na pede so na tikali na ye na bite malamu na loba vérité ta mususu ko kangola ngai yango na yawo na zo solution nzambe ayokelanga ta mawo nzambe na bino ayokelanga mawo azwa te solution eloko nini oyo ezefaire kondimisa yo ke mobali na ya kufi eza biloko oyo famille na ye esalaki mais famille biso nyonso toyebi ke baluba eza coutume na bango ke soki mwasi abali yo ke mobali abali yo oye na ndako na bango ya libala oza na droit kodécoucher sur libanda te do tikali ya mobali wana ebake mobali asala mabe bokabwana te bodivorce mais nga mobali asala ye nga mabe te nga ndenge nasali ye mabe ale culpabilité nazotambola nango wana nakokufa. Est-ce que à part les cas mobile na obima pele mibali misusu na kata ndako na libala te à part les qui na tikala osala te bo mobile bozalaka na ye wana tokabwana za ex na nga tokabwana za ex na bokabwana na manière ni bokabwana ke boswanaki ou ke bino moka bovandi bolamuki ke bolingo esili non tokabwana ki nezaki ba problème ezaki entre nga na ye bonakuta na mwasi nakuta na mwasi na mbeto o yafunda kwa futelaka kanga na mwasi eza une fois te ba deux fois trois fois quatre fois na moino maladie ezali ya kate maladie boma maladie ezebele kokufa na infection maladie ezebele na mona kiki non so na continuer mo mbalo ta mususu na kokufa na ndaka sentiment nzoto te yango na boni ngamo pe na boyaye na boyi ye na una ko sekangaje na papa bana nga wa bala yenga. Merci beaucoup maman. Ngalo eloko liboso na ko senga bino gloire à Dieu parce que ce n'est pas donné à tout le monde ya koya ko dévoiler ba arts o abanaki ko sala. Na ko kamino koloba. Papa bana na yo. Akufi, obi ki akufi à cause na yo. Akuna yebi.
oyebi ke makila na eza na mutu na yo. Yango na oluka solution nzambe ayokela mawa. Oluka solution nzambe ayokela mawa. Lorsque on va na mobile, tant que omoni ke compatibilité na yo ainsi que na ye ezobala na te par rapport ya rapport sexuel. Mais c'est à vous ya ko expliquer mobile na yo. Pourquoi regarder ngo et pas na yo moko? Bona boya kita musuna na koyebise boye sale bien te. Boya musuna ko supporter moté. Boya ko koyebisa ye et ko déranger mental na ye. Siko na e déranger mental na ye na minutes on nga za envie. Yo préféré ni. Ah, c'est pas ça le coco. Na nyonso yebisi biso Bible et puis ça a biso explication les canons. Avant tout sur le fait il y a marabout obino bosali na préféré tout tanga Bible. La version tokotanga yango epesa nga na ligne de conduite ya koyeba koloka solution pour na likambo oyo oyina. Ah, nzamba sunga biso toujours tomi ko isa malama bete. Totangi na Hébreux 16, Hébreux chapitre 13, le verset 4. La Bible nous dit que le mariage soit respecté par tous, que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera les gens immoraux et ceux qui commettant l'adultère. Surtout on dit moi moké une explication. Bobi libale za lesingo na batu nyonso bazalaki place wana. Lorsque bali mobali na yo, l'engagement c'était vous. Lorsque nous mobali na yo, mutazo ki décision ozana mobali, ezalaki camarade mtatinda ki ezalaki yo moko. Lorsque pour monique azokoka ko satisfaire yo te na ba besoin na yo, ozalaki censé ya oyebisa ye. Il faut yeba oza maman olamba na kati ya ndako nyonso nzungu na nzungu ya mufinuku na lobake mufinuku ya nzungu na efinika nzungu na ngai sekto sombi ba nzungu wana nyonso na maison moko ndi lokwa na sombaki complet ba je o ipo sombi complet ba je wana ndi balani nzungu na yo na nzungu na ngai na kozo mufinuku na finiki mais so ezaka bongo te e finika te okoki ozipa mais yango neto finiki pour que mai toka bien na nzungu esingaka efinika mabie pour vapeur ebima te mais soki efinika ni bien te mai otoka mais toka bien te okolamba biloko ekoma sali te mwasa libala eskisinga pour le thème aza lokola museleke tajiko baliaka ete po eza poison mobali nyonso okobima na yo te tant mobali na yo ko satisfaire yo te basala monoko mpona koloba bayebisaka motu e basengaka na nzambi biso bato mokili tosalaka mituka avion toza na monopole ya korepare yango na bapuissance oyo tozolinga a combien plus forte raison nzambe moto asali biso soki biso bato mokili tosali eloko tomodifie yango combien plus vite par rapport ya ndenge nga nazolingila ezalela bongo nzambe moto asali yo asali mobali na yo aza na monopole ya kosala mobali na yo de toutes les façons okoma compatible na ye to ya kosala yo toutes les façons okoma satisfait na oyo nyonso mobali akosalela yo mobali aza serviteur de Dieu. Ce n'est pas censé kaka toujours asala ba art wana ndenge yo ozolingela. Ezolakisa ke mobali ozalaki ni liboso azalaki mobali ya vina te azalaki ligne ya canal ya shit mpona yo
Il faut ébélé au moko na biso batu to s'adapter. Au cause de la boy, je me suis dit par mon cousin. Vous êtes tout premier fois là, vous sentez que vous êtes mal à l'aise. Mais mon tour courageux, vous êtes bien. Le foxy, le foxy, son est si, faut que c'est si lié. On peut trouver un normal. Mais ce n'est pas normal. Parce qu'on s'adapte. N'est qu'à caméléon sur la tambouli. L'endroit où on a kendele, on a couleur, il y a place où on a. N'est pas biso to s'adapter. À s'adapter à art moko, au lelo et même mobile na yo. En plus, tant obi manale ki mobile na yo. Na kati ya mbeto na bino. Maman li conjugale les alaka sacré. Nengo za wana obali oza n'importe qui te oyo okoki nemi litoyi na yo kotika pa mutu mosusu. Même pas. Imaginez osangisi bosoto endengini. Famille bali. Obimina yaya, obimina leki. Excusez-moi. C'est que tu as la film pornographique. Mais apparemment, tu as un mobile na yo, ou un ex na yo. Avant ça la art sexuel, bon on a la film là. Oyo o kangi na mémoire. Oyo tali plutôt na miso, yango kanga na mémoire. Yango bandi ko vendre tant to kanga na miso, e bandi ko zongi la miso na ba pensée. Na ebiso de la vérité. Ne pensez pas que art nyos tout le monde en a film wana, et ça va art réel. C'est faux. Et ça va art réel. Bah ça va email wanga na yo. Bah il a toujours ko tromper vigilance na biso. Tout ça la Bible on nyos on ningi mona batuté. La Bible nous dit tout est permis mais tout n'est pas utile maman nangai. Bazo bengu maman pasteur. Mais on cause un rôle qui maman pasteur. Pourquoi? Tant que vous avez maman pasteur, il faut qu'on assume le rôle qui maman pasteur. Mon tapé ça rassure chez ensemble. On est censé y avoir une belle famille na yo. Et c'est que na famille na yo ou avouer na mon na yo moko. Oui. C'est difficile, on lapider, oui, il faut qu'on assume. Parce que lorsque on est comme ça là, c'était aux acquis apporter un sentiment. Il faut assumer acte ou commettre. Parce que ça lit erreur. Erreur wana, et ça, il est irréprochable. Il faut reprocher. Tant que moi ça lit balle, est-ce que vous avez pas paré ton bobala? Oui, ma paré bazalaki. Ma paré bazalaki. Pourquoi vous n'avez pas na bango yebisa bango? Balinga ba benga yo na mobile, balinga ba pesa bino conseil. Ok, na mona ende shoni mambwa nini okende bonne fandisa bango pona ça bien te. Devant ata musuko swana, mo problème ndako me wasi ya mbetu wana ovandisa bango to no pesa na bolimo. To na vie auto vivre. Arambaso les alarate. Auto yebisa ngake mobile la baneko satisfaire yote par rapport yaba ningi yo baneko lingila l'amour ça ce qu'on a la rozo ngishela yo question arrêté boboti bana na inde le gens pense que tobota rabana na ba propre effort na bisoti tobota rabana na ba propre effort na bisoti tobota rabana na volonté nzambe le rôle azam miséricorde Dieu ndi asala la grâce. Parce que la Bible nous dit 1 plus 1 à Boudungo égale à 1. Ndi azu suki na yo, abimisi na kata mwana. Azu mutu ya mama, achi na kata mwana. Makula papa, na kata mwana. Maboko ya mama, na kata mwana. Pour que batu bamona que 1 plus 1 égale 1 à travers moi. Mais tout le monde a moins la volonté de bisoter. Parce qu'il y a une incompatibilité na ye, ou il y a ko satisfaire yote na ba désir sexuel. C'était pas que bobo ta moi parce que le moment où souci à limbi. Et c'est que le moment où souci à forte. Mais ce qu'on est ni nzamba sali ngulu, bo simbi moi. Nous taper ça les nzamba.
Ça veut dire que si on a un père retour et pas ensemble, on attaque maman pasteur. Alingara songa. On a recoupé Sabino comme conseil. Nengoyo Lukabiso, c'est une bonne idée. Zamba Komisama. Il faut qu'on luka famille na yo et c'est que belle famille na yo ko kende o expliquer bango. Wa faut la sala nzambe bozala. To kende na yo to ko accompagner parce que yo Lukabiso. So poser ka artwana. Yebango ke mona na yo. Azo guérison instantanée. O yo tika la forcété. D'accord? Ah d'accord pasteur. Merci. Bande ko nyonso bota la biso, ça fait mal mais il faut te loba. Il y a certains actes qui sont salara. Pourquoi Batumiso a posé la question? Zambatika Batu Basala Mabende ni Namoki. Cause ni Zambatika Muta Sala Mabe. Pour que Atato la Namuna Koni Mabe Asali pour qu'elle soit guérison. Maman, où tu as vu ça? Moi, je ne sais pas parce que Naza Lubate. Basali, ba arts, nyos, ba kosa là. C'est là, ba lou, ba ben rachiba ou ainsi de suite. Là, je ne sais pas trop sur ça. Mais, lui, les gars, maman, ils y étaient, ils y papa. Ils y étaient à l'objet parce que, azé, le monde a bangoté. Non, c'est faux. Ils y étaient parce qu'il faut subir peine aux autres, subir le lot, pour qu'il y ait au confesser dans mon oreille. Zamba sale fort ya kolongola mobali na yo parce que il était innocent. Aïbe lo moroté. Zamba épargné. Mais yo siko zo vanda na sena moyi o sala mabe. Yo zo buleke ya nga sala mabe nzamba tiki ngai. Oki okoteli batu na ndaku. Yo wana kabula mabala batu. Yo wana soki oye place, il faut créer trouble. Donc tu penses que nzamba o mona oti. Ngala ko mona yoti. Papa koko mona yote, maman koko mona yote. Mobali non zo mona yote. Mais il y a bien, il y a un Dieu qui te voit. Par rapport à nous sur ça, azo mona yo. Ozana vu mona yote na sena mo. Zamba ndimi mobali na yakufa. Pour que liwa mobali neza na mutu na ye, lelo banda mona ke vie zo simbate. Bana baza bengi soko te panzambi. Mona zate, mona musu malade de déranger. Conscience sur ce nini et zongeli des langages mon lobara. Conséquence était à mieux que conseil. Conséquence où ya maramba vivre n'est-ce que ya moi commis ko interpeller conscience na. Délivrance na vie à mon tu la prise de conscience. Ndé ko nango zotala ngai. Yo muto vani toujours na ba art wana. Soit prise de conscience. Nzamba lingi ngana yo. Tomita la conduite sa vie. Osa ko déplorer. Na sali autant des années, na sali autant de mois. Na zo mona solution te na marbre na zo sala. Oui. Bon so conduite nous amabe. Osa marié. Osa mwasa libala. Osa mobala libala. Papa, maman. La Bible nous dit tout est utile. Bible pessimisme. Explication claire. Dieu c'est ça non important. Kobi mana moi c'est ndenge yo lingeli. C'est important. Parce que utilité na mwezani. Mitala ba acte. Ba acte wana yango memela rabiso malheur. Ba acte wana et kota rabiso na sa minyololo oyo ozozanga moyen ko se sortir na vie. Milengila. Jésus revient bientôt. Soka yelelo. Mitala conduite sa vie na yo. Oza sûr que oza na paradis. Obete la nzambe maboko. Et mission oyo et interpellé bicho. Maman, j'espère que na pesibino conclusion par rapport à problème boyina. Biso to sérieux, on est d'accord. To na bino si na belle famille et si que na famille na yo. Belle famille na ngeza na ni na lemba. D'accord. To na yo pour que loba liboso ya famille ya mobali na yo. Et
soki oyebi oleki ya mobali no azali azala pour que tout ça la prière et permettre bozala libérer parce que déjà kosangisa nzoto bokomi un seul corps. La Bible nous dit moto abimi na prostituée bakomi nzoto moko siko yo moto moko oza na nzoto esprit ya leki ya mobali na yo oza na esprit ya mobali na yo en plus na kati ya mbetu na yo ozobima na mobali mosusu. Il faut pas sentiment memaka biso, il faut totambolaka selon esprit. D'accord? D'accord, papa. Okay. Merci na bandeko nyonso batali biso. Merci à l'équipe technique. Soki mission et difienga na yo, n'hésitez pas à repartager le motu ou à talité pour qu'il y ait l'émission azala édifié. Parce que soki tomi lengi tomi bongi samité, excusez-moi, tokomi bape lo lengi ya komita musa vina bisote. Merci à papa Israël, merci à papa Jacques, merci à papa Denis Mosolo. Nangolo Nzambe tokoya isusu na kati émission pour que tous allera toujours interpellé, tous allera toujours édifié par rapport à makambo ekomeli bandeko pour te balolenge nini ya kotambwisa reste ya vie auto tsikali nango na sena moi.